Vous avez voyez. Oh, na vie suspension. Bobangani nazana bino tina lifobo. Gouv les Gaulois soldats mbodi. Ba suspension na saini donc. Suspension la bango illusoire. Tous en bango donc. Ah, vous nous tourner. Donc c'est chaud. Tous en bino. Mutaokima, te la guerre à barakima. Ils ont ben JRT. Vous y en a barakima pour défendre ma faux chanteur na bino. Qui est na kumuto national cabo. Tinati. Juste un petit rappel pour toi, Odile Manzaka. Si aujourd'hui, Ouera za Ouera, ils ont parce que Batoura Pembe nae, Batoura ba Ferré, ba Serge Mabiala, ba Babindombe, ba Blickington, ba Lacoste, ba Jackie, ba JDT, ba Seleo, ba Tourana Nyonso. Parce que Odile Manzaka peut-être une histoire à Wengeti, tant ba Kabwani. Oui, rançon na ki Canada parce que azaki na aye bandinga obandati akoma mwana mawa na sanzeti. Oui, azaki mwana mawa po na ne bazaki na wenge bo pa ko zonga ka sima lenda zonga ya ba pesa eka écoute ya instrument. Oui, azaka na écoute ya instrument. Mais na nyonso boy c'était JB. Même aujourd'hui si tu prends Blaise Boule au TMC na oui rançon na voix na mungongo Blaise Boule aleki oui rançon. To souffrir na wenge wana. Ozoka fait de l'amour, ozoka ba rumba fait de l'amour. Album ya papa chéri. Ce zaki ba faire wana tozoka faire azoya. Ala taki tokolo Salomon. Na ebo mbate mama. Siko ta koyemba passia. Bo pesa ba faire wana ba merci na ba JDT na ba Blaise na ba mabialo bo pesa bango merci. Après yo dit le manzaka yo kife ki na ebi faire te wa zo bo zengi moi sinzambe na mwana na Glody Diansuka yo mobile no kala ex na kanga kala so ebaka kala so blessé après 2 mois ko kango kala so pembe we baka Glody Diansuka mu Christ njo mkono yo ko tangi kombo ya muzeki ndingi pour le rival na yo wana Odile Manzaka abie muta format a format muzeki ndingi. Donc tu comprendre ce qu'on est na vani pana bia tant que moi na wenge. Donc makamo ba film nyo sezo leka 20 na ebiango. Bino bambwari ya son, bino bo continuer kana kofinga kaboy. Mais biso tozaka na défi moko, défi wana. Il faut kaka kulutu ayemba na papa Hervé phare à phare to tiela bango micro. Est-ce qu'on peut comprendre que non papa Hervé nda bando fou la maison mère wana. Bon comprendre que na richesse à papa Hervé à koemba nda banda foutre la Gladys exaucer na nani na classe. Bon comprendre. Jour frère Gola a kolobaka likambo oyo les rois de la forêt à Salaé. J'espère que vous parce que tout taliba émission à Kala faire ouais bah 15 ans après bah 12 ans après ça va poser quand question on a un départ na ya maison mère pour moi venant au fond de son cœur tout taliba pas mi et pas papi mbo makuto aloba pour taper na nanu ka okite moi venant garder ça les na plateau mais azan ligne ta noir ni venant sali we mami subimi malongo liang et pas Willy ka yembe même bah poser même question pour le départ na ya maison mère alobi kutu a élargi toute explication à l'objet. Tant on a signé contrat côté la Kendaki wana. Donc maison mère. Yango c'est que ça ba moga ba ya banzembo offert à yemba. So on a élargir penser na ngana réflexion nanga. Bazwa elongi nanga ba ya dragon pour ba kimisa mama na caprice kasinzambe ya confunda. C'est que likambo ouera sala faire si les on faire aloba ngoti c'est que je faire aloba yango et vous la bombe si je me trompe pas bien yango depuis que vous la pe code 16 faire code que le mot nganga loba mais alobika que code 16 parce que ba interview tout ya faire ya kala faire azo le la kana ba émission so besoin comprendre té so va poser à départ na ya maison mère. Bimo bomo la vidéo donde bimi papi ka kol kutu chef d'orchestre na Sankara ba se ka faire na plateau c'est que ba pas size belé mambo belé ba sala faire belé na no lo bateti lelo parce qu'on a 20 ans après
depuis Kolongwa. Kulutu, musicien Zala. Kulutu. Papa avait un bandana yote. Bandana yo. Babindombe. Etia Sylvie Mapata. Kulutu. Yo. Hérité Moutaka la Melissa ka bibera finaka Melissa. Totakate. Kulutu. Silama la koma papa Hervé. Kulutu. Osokoli. Bane wana papa Hervé banolo. Azana batute. Biso to bimi. Kulutu. Okolela guerre. En 2025 Kulutu. Oh musique au kosa biso musique ya kalate. Oh yemba toyo kayo. Papa yemba. Yemba toyo kayo. Kulutu. Septembre la colonne invisible. Mère de mère. Bisa Kulutu a yemba toyo kayo. Kulutu. Ya biso boss de boss. Boss jeune du monde. Boss soudi. Yebisa Kulutu a yemba. O eza koleka lelo entre Ferry Golo na Vina Wera Son. Eza makambo Ferry bandi yango lelo te. Eza makambo Wera Son bandi yango lelo te. Parce que Wera Son de moto bandaki. Tango Ferry Golo bimaki na maison mère. Ezalaki mpuku na mpusu. Ferry Golo zalaki puku, Wera Son zalaki wanyao munene. Bango ba sankara kofinga. Bakende biko finga, azonga biko finga. Les lobes fanatiques ya Ferry Golo comme très intelligent et ce qui me fait encore joie, plaisir vous allez en ligne chaque jour à côté de la vidéo zaki. Ba ma finga nyonso ya kalawana sakaraza ko sala contre Ferry. Le loza ko zonga. Mais total na côté à Ferry ba ma finga zate. Ba zolo baka me ba ina na vidéo teska Ferry a fingi to communicateur to porte-parole à Ferry. Aya fingi pour to ba communicateur a fait la kale zaki ba pacho RFI. Tout le monde est capable de faire un film à te bailler. Au moins avantage et entourage à Ferry Golo yango parce que entourage à Ferry Golo film à te. Si même tu mis trésor Congolo jamais à film à moto. Même si tu mis Gouv les Gaulois, tu mis les bogards de la presse, tout le monde monte à film à Wera Son azate. Mais si tu as un côté à maison mère, Sankara, ayana ma finga, héritier ayana ma finga à l'époque à la maison mère. Ba dénigra Ferry ba benga ba tilapi ba pese ba combo. Bakansa ki ndi ba pesi ba komba sali makamona nyonso ba image zate mais lelo e comme ko kanga bango za ba image na bango monde zo kanga bango yelo ko ise plesa biso ba Golo yango wana parce que za ba image na bango nde baza ko répondre nango lelo parce que Ferry leki kaka na télévision abengi wera Kulutu eza la première fois te depuis abana benga Ferry Kulutu abana benga Ferry abana benga Wera Son Kulutu basali lango ba polémique to basali lango bezte mais lelo bezo zo sale mezaki ba warrior ba to fali beki na Wera Son vena biso Wera Son za moto hypocrisie ya mabe o faire comme ki hypocrisie za péché na kati nzembo na ya shishiwash yango de to mona ngolo na Kulutu miso son so Kulutu miso zalaki moto za vrai za réel za sincère alinga déjà bengande ko na la danse. Pour la danse micro na TikTok na yere nyusa ka Ferry famille na Ferry na famille na Ferry na famille na eza so ilongoli ba musique comme ba famille ya bato ilongoli ba musique comme ko finga ka ba mama bato ilongoli ba musique comme ko finga ka artiste na bana na ina mama na siko monde ska Wera Son na reverser yango wana parce que ça petit frère na propre tout kala jamais comme on Orly Gola atande ba kanga ki petit na plus za ko le na ba télévision atande ki le ki ne gigola kufaki Orly Gola jamais s'attaque à Wera Son, jamais s'attaque à Batawingi. Orly Gola sera toujours sage. Ailleurs na télévision, le baka makambo yae, to abundisi le kinaï. Jamais abima ou d'ailleurs aller kinaï ko finga Wera Son, to abima finga Fali, to abima finga Jibe, to abima finga Wera Son, jamais ça lang. Et c'est que famille a fait le bazar trop matir yango wana. Ndenge mona famille a Joseph Kabila. Ata bo finga bango me baolo belo kote, ba ata bino ka ba seka bino parce que vérité. Et ils ont des gens sur les places publiques. Mais si vous avez un adversaire, vous êtes très mal à l'aise. Vous allez continuer à souffrir. Rendez-vous les 3. Tout na YouTube, tout na Spotify. Nzembo sikizo bima, nisbale, vandi sana ngebu ngebu. Tozelango les 3. YouTube, Spotify, Deezer, Amazon. Tozelango to somba. Kulutu na biso Wera Son. Soki lelo ba Golo ba tomboki envers yo. Ceux qui baza ko répondre yo sauvagement lilo eza parce que ba vidéo ya yo ya kala tango Ferry Golo bimara na maison mère Sankara ba papi kakolo ba héritier ba tutu ba décona sur Ferry ba sala ba vidéo
à l'époque on a tout monde ni famille à faire gola ni ba fanatique à faire gola ni bureau à faire gola ya répondre yo avant en 2025 avant faire habiter échangeur naï petit frère na yo Ladin Sabimi kuya ku affirmer ku confirmer que Feralia petit frère naï pour un succès ngi fali abeta concert stade de martyr on faire alia les qui naï pour yep abeta stade de martyr. C'est là où ba makambo comme lelo boy so ba vidéo circuler lelo sur les toits ils ont été nidité na yo polé le werason ils a suite ya sorti à cousin na yo petit frère na yo la dance faire le kaki na TV la baka za kulutu mais kulutu ils ont insulté kubenga moto grand frère kubenga moto yaya ils ont insulté ata souffre benga ki papa ngere sala ni ringi changer hotel abengi kulutu changer hotel mais lelo yibani kino bozalaki na projet machiavélique vis-à-vis na artiste Ferry yambo manifester ngolelo bo moni sikezo mema karine mokonzi pe kuna nambo yona mwasi na yo akomi ko sasa bino bo moni ndikisika bo memi toi siko concernant le 18 yo ko risquer za la catastrophique aussi sa carrière na ndenge ya mabe parce que ba golo ba sombi biye ba ko buena ba ngo ya concert na yo ba kontima ba kino ba humilier yo kaka pour ndenge bo bimi bo fingi fe na mpsibino kino concert le 18 et cause la humiliation à Werason ba golo ba sombi ba kozong sa billet ba kontima ba perdre mbongo na bango me ba ya kaka te au sala sa échec. C'est le moment de calmer les jeux Téléma ça l'émission au corriger erreur wana so sali yango te vie je t'assure que non ba golo ba aussi sur carrière bien etikali ba kosomba ngo tout mais ba koya na événement noté on commence soldat na site mais ba to ba kozala te puisque soldat to ba komona site za na problème te mais soldat on fait c'est constater na kati ya salle so ki ba to bazana salle te venanga de la forêt au sali logoté des coups où ba golo ba préparer contre yo so za mayele se rattraper. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Faire bien une seconde chance. Au sebande na ebi que kena noté, vous allez dans les entourages, zongelanga, sokinga na salaki mabe, nantimito réparé, mais na kolingate ba erreur nangi dominer. Créons na gomeza na maboko mayo. Na kukanga mote mate Eric. Liberté basenga kasi na moto azana boloko. Kasi o bakangeli na libanda kuluka liberté pour nini. Bokangeli Ferregola aza libanda aza libre mais bino de boso kangi na prison so bosala attention te bosambwe na prénommé ma douceur secret mon avenir éternel Nzambe salelanga miracle pour nayebaye c'est un amour étrange un amour qui ne vit que dans mes songes un amour illusoire qui m'apporte aux anges. Nayoka baloba, les spirituels attirent les physiques. Naboyi ba critique, ndotoranga sans polémique. Et Koko Kisama, un jour ekoya, tokotanango nganaye, ensemble.